Le roi de la forêt. Ce vient d'aller au orchestre Nekoufi. Moi, maison mère, c'est le long, on a maison mère. Moi, maman, non, l'orchestre national, on a limité. Comment limité, c'est-à-dire, explique-toi. On a limité pour ça, on a ça, on a boaka. Hein? La maison mère. Normalement, c'est un peu limité. Chers internautes et puis à tous les abonnés de Beaux-Arts TV, très belle émission présentée toujours par votre humble présentatrice Grace Parker. Hein? Balobi Narati à Beaux-Arts TV, Grace Parker Ndemakambu. Donc comprenez bien que nous allons qui un peu na pause, mais maintenant déjà Grace Parker de retour sur scène. Mingi vraiment les lobes actualités ça. Toluka qui un peu fouiller car na ba répertoire na biso et puis tu es tombé sur Diego Kao. Donc il est l'un des animateurs auto qui court rappeler Binoyete, mais malgré que il se fait un peu sombre azo batama biso vraiment na katia Beaux-Arts TV to landa ka vraiment actualité na source to yé la bino vraiment Diego hein na plateau na biso poto kota vraiment la katia ben émission to yé ba pourquoi il se cache hein pourquoi nini bon ba belé ça mais quant à moi déjà Grace Parker je tiens déjà à repé sa bambote na nyonso na ba diaspora au bas CP la rangai au batala rangai là je vois déjà porte-monnaie de Dieu hein Papi Niké na nakati France donc yo yebise ngaka qui par cœur salara eloko ngo yo moko ressentir donc Papi Niké na porte-monnaie de Dieu et puis je vois également dès la Macuise na nakati France toujours et sans oublier mon grand frère propre donc quand je dis c'est mon grand frère propre Didier Wayengo l'homme à la taille avantageuse hein donc yo so no tanga kombo no vraiment na ora ba chair de poule te mais ba chair de coq Faline Domba si pitu mon et donc naza toujours n'attente grâce à Zongi déjà quoi non benga déjà Diego Kao à ça déjà entré na na plateau poto kota déjà na ratia bien à émission de bozo yo kae déjà au kota na royemba déjà bonjour Kao. Bonjour boni bien boni au santé aux en cache netin. Ah papa, eza musala to sala mais pour na respect ya boulot to linga pe yo pe olongola na no cash ne na yo. Poto ça va bien faut benda na 1 mètre ça va bien. O eza musala ba 1 mètre wana to respecter ngo soki to za libanda so to zo tambola. Mais pour na respect ya batu bota la biso ko kitsa pe cash ne na. Kembo haleluya. Ozana na ya welelele bembe bere ndindindi. Kitisa non cache na poto démarrer mission na biso bien parce que ezo déranger ngate mais pour na batu ba otala biso ozana kembo ozana nyoso tika na yembela yo nzambe kembo haleluya ozana na ya welelele bembe bere ndindindi hey tendende merci Filia. Mingi Diego Kao Torolinga tozonga vraiment moi sima par rapport à l'actualité en fait il fait déjà un bout de temps depuis que Olongwa maison mère. Ah maison mère na kewe. Oui tout le monde a reçu ah moi les gars aux en actualité té. Tiens kolobate ke na za na actualité té to mona rayoté babiloko ebimi a Diego Zate. Jananga répétition na kuta la non na roba jour à répéter yo pesa ne boye bino boye na mnoko Diego na za ya muke wana changer na opeto zara yo par rapport wazo boaka yengema kotelema to bina ngema eloko ya matelo kema haleluya hosana na ya welelele foi Patrice ndindi tout solo la racité l'actualité zandé nini pc la bisona nous par rapport parce que au roman un peu aux ala vraiment sous-souté to moto comment on mona rare na maison mère to mona raoté atana ba rep mona ngatende nini siko ba biloko bimaki to moni ba générique et outil ko bima to moni ba animateur ba Jamaïque ba Goldberg
Siko yo ozoyo kanate suite na auto yebité en fait. Au moins il a formidable. On a check générique mon formidable. Maintenant tout ça clip dans côté. Je parlais avec mon boss donc il m'a dit que non tout ça clip dans parce que bah tout bazolé là clip à taxi jaune. Bah tout balé la clip à taxi jaune. Ah jaune la Montagne soit la tige jaune raison boulet Gambela tout ça n'a pas. Ah maman bino Mais quand Robert la bisono lisolo po biso to yo ke yo ba pesa ki suspension na maison mère. Moi j'étais suspendu. Ben avant moi na course a penga suspension parce que vraiment fona mérité ngo. Maintenant suspendu te na ba pesa nga suspension te. Sauf que quand tunde ba mon clip na bisoté quoi. C'est ça le problème. C'est que na générique obimi otie ba vocal donc ba to ba au monde générique na ngai. Na générique na ngai. Na kata formidable taxi jeune. Au kala mingi te clip na ngai bima ba tout ba tala ba CP là. Parce que ba tout ba Diego to mon ressuscité Diego to yo kayote. Si yango lande makambu yonde siko fo non ngala bana bandaki yo mabete. Na bandaki yo mabete na tuni yo omona na kalisusu te. Tuni nani oka obandi biso mabe. Bandai mabe j'ai na normal. Tu vois un taxi jaune ça non donc bato ba ça déjà na audio ba ebi da taxi jaune ça. Sauf que na boyande ko boka président na improviser eloko na ngamoko. Donc na improviser eloko na ngamoko na beta yango na s'incarner nango. Diego to beta lisolo te yebi que yo za vraiment moi na maison mère ya tongo to yebe vraiment que série o Diego ka vraiment azala ro vibrer na kati ya maison mère wana ba série penza ba combattant baza ba soldat maison mère pena baza zo moni wa banani to eza mission to beta maso na koma bisika yoza tu vois tant to mona ba héritier watanabe ba to batikala na ba charge ba maison mère ba héritier ba déplique pomba na donc ba série oyo yara na ba kutara na mouvement de bozalara vraiment équipe wana ndenge zalara makasi tu vois tangu bango ba sali moi ba départ na bango siko yo tikali et loro nini o constata ki trou oyo tikala na kati ya maison mère c'est le que bouchette maison mère zawera le roi de la forêt Souvenir d'Inde ok c'est ne kufi tant que il vit dans maison mère même ngana ko lungwa même nana ko lungwa maison mère le roi de la forêt ouais raswan donc biso to na biso tu vois complément d'objet direct donc tu as qu'à compléter donc ok c'est wera le roi de la forêt ceux qui yenda kufi maison mère oui ça dit que ça missionnaire yada yo mo wa ne rojo mapana yo moko donc qu'est-ce que c'est ça nango maison mère ça et ça quand des alara tant que le roi de la forêt fait à vivre on comprend tant que le roi de la forêt à vivre donc ok c'est ça nango ok c'est ça donc ok c'est wera maison mère wenge musique maison mère de wera son on a sokaza c'est que wenge na ye ezaka ko vivre wera son wana sokaza te c'est que wenge na ye ekufi donc ça mutu te ke ote wenge musique maison mère de nani ki fulungu te arrivé na autant au kotara maison mère na bateau au kutaka wana accueil na bango envers yo et puis entrer na on na maison mère na ezalaka na ndenge tinga ya maison mère c'est le alungu na maison mère ama c'est le alungu na maison mère non na na kuta ba massa na kuta ba brigade na kuta lobeso na kuta prince na tellement na kuta ba tout monde ba chaud fa na c'est le un peu chaud na le bon bekolo kaka kaka le roi de la forêt ba outi poto ya Yannick no singa kaka c'est bon ba na poto ba sepel na o pesa bon sous deuxième plan yali bon ba mo Diego ka ozoboa ka yangi makotelema to ko bina eloko ya matelo na pesi le ko na mamo pesi makambo on va prendre à part ça na pesa ba bloc belé to yebi eloko wana e pesara vraiment makambo est alléluia
Ozana na ya welelele mikoto kumsenza trop. Concurrence wana o ezalara entre binopo okutara pe ba animateur okuta ba lobeso bazalara lobeso pe na ngambu na esora bwaki Diego Ka pe fois zongisa siko donc moi ba échange wana ezalara lekande ni mo po bino bozala pe air mususu entre bino et kotisi bino pe ba guerre d'esprit te ngale rôle de la forêt na tactique de jeu ngana zone et pas le roi de la forêt jamais ngana na autoko ça va massate. Tout cela sur sa podium, mais automatique na carte podium. Il faut tout ça na guerre loyale. Yeah. Donc automatique na carte podium. Donc si on a zoboka, yo calculer déjà n'enga na zoboka yo faut boka koleka ngai. Yo so moyaga mais Eh, chers internautes, comprenez que Diego Ka zoboka yemo ndenga kenda lango doto yambie une émission azalaka na ye mais yemo kwa yebi tina ni azomi bomba mais azana générique na kati ya formidable chers internautes bino boyo kindenga lobi mais boroyo ka ye ba démonstration ezebele po Diego toyoka na bitoyoki do bana ba bimi ebele tant to mona ba orchestre ya ba Fabregas collègue na ope bozala kine na mouvement yepe abimi si pe bana na kati ya mouvement na épée animateur pe ba ya ba boaka pe siko et tant que yo pe ancien yo rutu au vanda vraiment na kati ya maison mère tant ozo mona ba biloko bon ba bina filé bo bimisa bana ba Fabregas et ça la raona ndenge nini ezo swanga te po nazo mona bango tu ba pete na mona bango ni pete na ndeni po bango ba koma déjà ba boss baza ba leader oh ba déplacer ba orchestre ba massa orchestre bango beta nango normal mais siko ba animateur na bango ngana sande mona bango te ngana sa animateur te ngana sa talaku ke ngama na talaku mona ko nyere ndenga ba fena biso no ba fena biso dudu ko pa ngana descendre na bango ngana ko lo bate ngai te na descendre na te ngapa ba boka na bango oya ya boki tenga ma bat babini c'est bon après tenga ma boka ni alali oh ya kune pas fait na biso nani aboke loko na suka nango mulala la lutte ba actualité za yondo zolala tandis que baninga na bozale na bango na kati ya mouvement lelo baza ba leader to moni ba brigade Sarbati ba bimi a créer mo eloko mati lelo po maison mère komi nango ki lelo donc kuna bilongi akaleza suti muto tanga ba kombo non tanga ba kombo te za ba actualité musicale ndenge tozokinde ti ya makasi koleka maison mère. Bon, on est à faire la musique dans le bimisate. Nous sommes au milieu du village total à contexte jamais dans l'église catholique. Hein? Non, c'est pas l'église catholique. Nous sommes pour informer dans la cause à la part catholique. Oh, on est au pied du village, l'église catholique. Pour protestant benga ngote, néo apostolique ba benga bangote ba benga l'église catholique. Et ça dans cadre actualité, si quoi Diego yo peto lobana news et la nini yango pour longano maison mère. Tamaka mozu sanga vraiment l'émission tout nga nzambe. Te nga kolonga maison mère c'est trop dur. Nga lingande les rois de la forêt produire ngai. Ni a ça là on déjà pas nani pour banda pas Diego. Moni c'est bon tout ba la ka maison évoluer. Les rois de la forêt na minute ça na label. Label ça. Tu comprends? Ba ko produire un peu label. Yakao biso na ngambo bango na ngambo toko monana mbuleke na bomba bilo na nga bimsate batu ba mona okala ba yoka ko soute faut la kisa bango ko démontrer bango que Diego azali ezaka te ko ba monyo na émission oza biloko nozo bomba faut ça la démonstration yo yebika ba la poto ndenge ezalaka le baiser vous so que le baiser pota le baiser na yo ki ba planter to bomba biloko jour le rôle la parole va répéter le ngande ni tama 4 plans mo ezali ko beta président après comment maramna nango non que c'est national na comme le quoi limité comment limité c'est-à-dire explique-toi non comment limité pour ba posa on na za nango na bwaka hein na maison mère non comment c'est un peu limité c'est que moi ba temps ils a déjà calculé ma colosa nandela quand tu dis que aux a déjà limité. Oh, ma colosa nandela ndenini parce que aux a limité c'est que o mi pesa penza le meilleur na yote quand tu te dis pour orchestre za ya bino o ko sala o lingi o za la sous limité comme
tu as besoin au moni na Congo ils ont un drummer monté ici bon machine kakol na beta drum kakol so ngana suetara elona ngana beta boy fuyama fuyama nga beta nga taxi jaune na ndima kati beta ngo wani way akotimba mo et si nga écoute na qui m'écoute na batika ngo on ce que soit na longue maison mère drummer o beta nga na zalanga na sentimenté. Ah, Diego, comme tumbo la soumara mususu ko ba o mususu ba tika ba maison mère ti bo beta biloko wana e beta raté po kakola beta ngoti. Te biloko ko beta nango tala, musique ko beta nango. Mais vitesse est différent. Oh, wano zolo ba rapo na lelo zano na maison mère mais lobi tango yo po rozala. O rozala or o bimisa pe kamara mususu loba ke pour l'instant na zano na posa na travail ko loba te ke soro longwe yo ndongo zo lingelo sa musala fo kakol ka azala wana po betelo drum. Ngali ngai drum ya mama kasi. C'est bondo. Abeta drum makasi viana. Fait na ngana benga ke vie. Mais Lelo vraiment ceux qui sont un producteur moko Diego aye a sollicité yo pour na Lelo moro boye kande baninga bosala tu serais d'accord ou pour? Non, je vais aller chez mon patron parce que moi je suis travailleur chez quelqu'un. Moi je travaille chez Wera. Je vais aller, je dis à mon patron non mon patron, tu vois, il y a un producteur qui m'a appelé, il m'a dit comme ça, il m'a donné. Il t'a donné combien? C'est mon frère qui doit me dire. Le cachet c'est combien? Oh c'est quoi? Non c'est quoi pour marambo lo ba Diego ezo c'est qui sangai yo mutu ba ayeli yo shida yo siko OK c'est nga sunzela pas patron. Parce que je travaille chez quelqu'un. Moi je suis travailleur. Est-ce que tu es encore engagé? Je suis engagé. Je travaille chez Wera. Moi je suis travailleur. Est-ce que Lelo Diego osa toujours l'assurance que maison mère osala toujours na mouvement ndenge bozala ba poto ba mikili ba voyage po ba marambo wana to santa ngo souté est-ce que espoir wana eza supo kalami te Kofi si je me trompe pas le 13 février à Zobeta Bercy. Zobeta Bercy. C'est rien. Moi quand je dis que non je vais passer à l'Europe, je vais partir. J'ai des enfants à l'Europe. Non, les enfants, ça veut rien dire. On parle de l'actualité musicale. Nakati un mouvement Oyozali. Ndenge maison mère ezalara vraiment que ouais, a vraiment délégation. Ba Diego Bon, Matami Kili. La tête. Ça m'apprend pas la tête. Oui, nous on a résolu beaucoup. Ça m'apprend pas la tête. Espoir wane ezalara kaka. Maison mère Betami Kili, ba ke na supporter. Non le bateke beta est-ce que ba caché wana obozalara ko zwa liboso ke ba ye ba solliciter poto Bercy est-ce que non ça c'est pas donc ils ont na qualité na ngati on est en qualité ya mouvement il y a le roi de la forêt on est en qualité na ngati donc on a zelara ba pisinga billet na passeport ba singa mboka to kende na frais d'émission. Mozana rondima maison mère ya kalana lelo est-ce que ba chance wana ekiko zonga lisusu nito maison mère na Zénith dégâts maison parce que to beta kalana poto oui ça fait un bail to beta kalana poto ba tu ba ke ba beta na bango mais na minito les rois de la forêt Zénith pour biso na minito to beta sani to beta na pa de nani na Bercy c'est trop peu ezamuke. Le roi de la forêt, Stade de France. Au niveau ba congolais bakoya. Oh combattant, non combattant. Nani bango nyoso bakoya. Parce que bazana nzala. Il fallait vraiment à Sangisara Afrique Mobimbe concert a fallu non seulement pour nous les Congolais mais c'était en particularité africains qui ont participé qui ça l'a bien Kembo alléluia Hosanna na ya welelele abetenais mende berending. Appréciation na ona ba collègue na o ba yo ko intégrer maison mère sika o ba beti pe na ratia formidable tomoni ba Jamaïque ba Goldberg Ariké
Ah, nzambe koko sasa nzambe dagai. Magambo munisa paka zolinga magambo te. Alinga ngotende nyo za na kati ya maison mère bango pe baza na kati ya maison mère tandis que bango ba beti eloko e yo kanisiko yo pe autant que frère collègue na kati ya mouvement faut ba appréciation ezala puisque eza loyal. Si ba beta bien, général na bango za bien, ils apprécié bat ba binango. Lindende bat ba binango. Botina ye obetina nga osale loko nini ba se pe na bango azalaka na ye nzoto makasi te nyonso pete aforsaka na ye kodenda te nyonso pete dendisa mama pete ale tombola lokolo batombola lokolo na bar merci. Siko nini siko yo fo ya ne loko moko ya makasi batu bazonga susu na mouvement ya Diego Kao na biloko obetaka ya batemps présent wana. Non. Omoni ne to zabo to bota mate poto zonga sima. To bota mapoto kola. Aux 5 ans, OK, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc to kende. Ba ide nga na zo na ngo ba ide al kilelo. Non pas. Na ba ide makasi. Neti bilo mubu na ngona te na bandundu. Est-ce que na uti bandundu? Na na information na te yo nde muto ko apprendre biso po biso nde muto to luki. Na uti bandundu ba ko ba na bandundu ba benga ngai. Parce que koko na fsa kufaki. Ba benga na bandundu funa retirer pouvoir. Ya solo wana. C'est que makambo ye wana kenda ko luka mwa mutu moko boete azongi so pena suna kati ya show okosa biso ke koko bara kufa. Koko na so kufa chef coutumier. Bimisela biso no biloko. Muvana kana zula metu mama mutula so simunzi maluko mebona ntoto ya munzala nange biloko kuna ibimite tuso bombo biloko nzambe. Diego Kao mutawzane biloko ngo eza ya yo musale ba Maman il ba plan. C'est trop biso maison mère ndeto za exploser. Ba animateur belé ba mota zamba. À la lité ata zamba. Non pas. So que la mokina tongo kutani na baninga tuna bango santé. Mama boni bino kuna boa bien. Na boka créer na kala. Est-ce qu'on a tellement boy? Ah. Onani natanga ukombo te nani susu orofule sunde ni mutu ese mi fula mana yo ndo mutu roma rofula batu yemo ndaza na ebike wan kradigo mama sokola maboko elelele wana saka pour la coronavirus sokola maboko yemba mipeka pa na bi na sa atala kwa banda to fanya na boki kombeleka ozo boa ko za penza animateur o boa animateur te nga atalaku siko différence animateur na atalaku nga na atalaku. Merci beaucoup Diego Kao to continuer toujours dans la émission la biso Bercy Mwana sala le carapé na maison mère après chez Ferregola. Donc moi ba parcours est belé mais siko to moni à se déchaîner vraiment la ndenge ne li banga vraiment en tout cas hein générique li banga ya Bercy moi en tout cas coup de chapeau à toi. So balia ka mbongo bo tali ngai. So balia ka mbongo na etali ngai. Que sœur Olia mbongo te et générique moninga beti lelo yo po ko joie impression moko boye au focaliser on a te na tuni yo so balia mbongo etali ngai. Baliaka mbongo te za générique nini baliaka mbongo balia salaka itali ngai collègue na au moins appréciation c'est l'animateur na wenge banda nzamba mona ata bil na basele yo ngale c'est l'animateur na boka na plus de 15 animateurs na wenge nga na boka na Bercy na boka na brigade na boka na Lobeso na boka na prince na boka na ambulance na boka na Kirikou na boka dondo na boka na Moussa Maria na boka na Jamaïque na boka na Golbert donc bamsu wana bakenda na bango yo za na oka non zo ok petete mosiko ba o ba ya test ba betela bango bima ba combien o le roi de la forêt bengo Diego na matina podium oyo ki betana na ye oui ba combien
On a eu lingo luka polémique ngarutu non qui m'a eu na polémique mais yo bongo na c'est pas mon problème. Ali générique qui to robongo libange zo beta to zo yo kabiso nyoso yo zo bimisara ki balia ki embongo. Même to au monde to yimba boy to lo ba makambo to kutana na ngoti. Ve joli. So ve jisaye o ebisaye makambo. To mona makambo to kutana na ngo. Tu comprends? Animation eza bongo. Et ça le roi mikolo na yimba biwela wela. Abiwela, mabiwela, biwela wela. Na ngo maka pa na ngai. Biwela wela, wana su biwela wela wana obwa keli banani. Biwela wela. To wela ni. To weli ni biwela wela. Chers internautes, comprenez bien que on arrête cette émission au Diego en tout cas. Naeto Zalaraka Kaboué, comprenez que bah musicien maison mère bazala na moi qui bango na baron mais quant à moi déjà on peut ça ba remerciement na ba bonné nyonso ya Beaux-Arts TV au chauffeur na ndeni yo ndozo o linga memanga ngako tuna bimiso na polémique mais yo lingo o koti sanga la rate ya polémique moi ba salutation na yo kaka na bato batala ro puis ba na ba fan na o parce que ba mitungisara trop po na o éclaircir ni maison mère ndeza wana maison mère ça patrimoine. Ils ont le droit de Palou, IDPS, maison mère, ils ont bongo. Ils ont patrimoine, mon monsieur, peut s'y le peut ça le Je sais patrimoine. Maison mère, en plus, maison mère. Balinga trop émission na bango za fidèle. Nga ko fanda nga bo na ma bo lelo na sa SOS na maison mère tous les fanatiques à maison mère tchela nga $1. Na Zwango, na kosi. Tu posé une question. Réponds-moi. Moi j'ai posé non. Na kosi. Son habile ba fanatique na son maison mère au bazar partout dans le monde. Bache da Diego. SOS ka kabela Diego $1. Na bandango. Yo kaka. Zambe. Tala donc moi bah salutation à bateau nyonso ba talara et puis ba fan ya maison mère mot de la fin na yo par rapport ya émission et puis na ba collègue na mususu ba beta ki na ratia formidable. Ah ouais. Na bo sanité batutu balinga maison mère ça patrimoine de la République démocratique du Congo. Pour nous tout ça même président sous Félix Antoine Chilombo. C'est amimoke c'est moko amimanga maison mère. Que présent a voyagé non que c'est mon comme ma maison mère ami manan beaucoup bête barumba zebele yo luka polémique natanga la minito ba rejoindra Fali nzambe na ngayo bon magamba ngo ya ngozo luka ba rejoindra Fali yo ransi ba rejoindre show ba présent ba vandi présent Guinée non que c'est na Guinée. Président Gabon, président Nanya, président France, président Nanya. Antoine Tshisekedi Wabulu, Bachilumbu, Tarabalou Babala, Bachou. Ya babosa na bango tika mambo no beta. Webi niveau Fali à défendre musique congolaise dans le monde international. Yondo zolingo kote sa polémique, pesa bambote to chuter. Yonde muto komisinga nesika nanga no tuno mituna yozo zongisa. Omoni le roi de la forêt de Igwe, le seul leader, on va fantir. Mon baféana, malgré Mamsou pas à Congolais, je suis pas Congolais to la raboya. Tout ça va jouer belle beta rapide na France, na wana banani mais tu bula banga mais sur tel immeuble au Congolais. Mais à ça maramu mindele basala ya koleka. Aïe ça. Président de la République de la RDC, son Excellence, Monsieur le Président Antoine Chilombo, qui dit c'est mon corps à Maoura. Attends, mais Moussou, Zapeka pour la Lokum Mboka, Yomo lobby bien, Moutunio sur ça la fierté à Mboka, ta Congolais, à Taliban d'Amboka, Zara Congo. On a des diaspora, on a des games, on a des dajou, tout ça, on a bango, ça va bien. Mais on comprend que babeta na poto mais pourquoi les lara ministère bazana qui ça ba beta na poto parce que sans faire on est obima à comprendre
que le roi de la forêt aza na makambo la nyonso aza nango ta nga mona ve na musique na ba ville na nga so lelo un jour na lingana za le roi ve na na lingana za le roi ve na bien fonta public et à tout le roi ba mission soutien mon public ngo banga te le roi de la forêt fonta public il ngave public et c'est pelanaï yango poto chité to kinde musika te na bika na minicho oza chaîne na biso balanda biso belé magala côté la ngambongo yonde pardon pesa bambote na o poto clôturer déjà na bosanité na pesi velanga Adolphe Ntimba na Luanda tawanina na Angola na pesi velanga Adolphe Ntimba na Luanda na kabula velanga Adolphe Ntimba na Luanda na pesi mbote Joseph Pharaon na pesi mbote Alain Visor na pesi mbote na place ça Pichu Jembo na pesi mbote place ozali na bosanté Mobutu na Luanda wana fait na tamsanga na mutuka na Luanda sena partout dehors na pesi mbote place ça atala nga fort na pesi mbote surtout côté Kisasa na bosanité mama et bon on a 3 personnes à Kisasa na pesi excellence Gentini Ngobila son excellence gouverneur na pesi mbote place ça na pesi maître Kazi mbote place ça na bosani pété Massaro na prison na pesi Massaro mbote place ça wana Patrick Kimbuta bisi ba mbote na bango place bazali donc Linda Mondele maman na Chilo na pesi bango pe bambote ebele place baza sans paquet masananga ozala nanga tongo poko na pesi bango pe bambote tozongi na ndenga libanda susu ya chouchou basilite Diego chouchou na tatila na pesi mbote place ça na pesi chouchou na tatila okutolongo na nongo te chouchou na tatila na pesi mbote ma Claudine Kinwa Blanche Kinwa Christian Kinwa na pesi bango bambote place baza sans oublier maman pasteur Mampata maman exaucé na Glady l'obésélé anniversaire à exaucé dans l'anniversaire exaucé à la lobby na embelé joyeux anniversaire exaucé ngama donc on a petit na biso on va les fantômes na biso donc na PCP bambote place ezali donc Glady place ça patrio en plus na besoin de frère Patrice. Merci beaucoup. Notre travail trop dans Nzambe. Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez bien que sur notre émission, vous allez à Diego Kao, par rapport à Avinae Apesi Diego Alongwa Maison Merte, il est toujours si bel et bien présent. Na Katia mouvement, il y a Wenge musique à Maison Mère donc Kalate Bozo Zoye générique na Ratia formidable. Ndesika Boroyo Kasusu Diego Kawazongi vraiment na Ratia scène. Ye aboy na batu mususu ya lobika ka l'équipe bango nyonso compte à moi déjà. Na pesi batu nyonso batala ngambote. Banimateur neti et si tu sautas qui wana déjà Diego porte-monnaie de Dieu Papi Nikena et puis de la Makuiza porte-monnaie de Dieu Papi Nikela